Mais diamba biso to la vérité to ko sate Mike Mukeba ya mimi batu na berer ebele pona mbonga Moïse Katumbi azwa tala na papa lokola moki ya marge berer na yake ndo finge ke mutu esala kamalamu te e moki ya pena kanda na ya zo isele ki azana sida oyebi ke papa mpo ya za pasteur et ateka pas comme les autres pasteurs ateka vraiment comme un envoyé de Dieu otolanda papa nanga tanga lobi ke compte tenir ben discipline na biso to salani balongole ba humilité. Est-ce que Moutaza président à l'Assemblée provinciale? Asa Moutaï DPS? Jamais. Ndeko na bango ya la mwana FCC. Est-ce que jusqu'à présent, Martin Vital Kamere a yibito a yibité? Et ça problème, il y a un inspecteur de finances. Et ça problème, il y a un parquet, un procureur, un procédé na banquette. Vous voyez que le procureur a la banquette en coulisses ou officiellement comme ça. Basana osala musala musala ezo salema justice basa musana jour au bato bamona na keno muyibe salama ki vole zalaki omona yora déjà qui seront arrêtés Osolanda mais lo ngande na boy ko lobaki président république atina ça c'est quelle conception donc atanga bechole na buki lo bato na cité boleki na TV président tinda bechole na justice. Honorable Mike Mukeba Inkoso bientôt là et kozala bongo levé ya milité na ye na kati ya parler de la justice et puis pambate ezali bon maloba ya passé Golden Poyi wato confirmant ngo kalamingité na Top Congo FM pambate honorable asili bongo koto satemi beko oyo bapesa ki papa ya suspension bapekisa ki mo bilo rebelé papa suspension ezali non mais honorable Mike Mukeba ya tosi ngote alors bientôt là levé à sanction na ye ezali kalamingité na tribunal de paix à Gombe. En tout cas toza suna dossier mususu ezali dossier au toyibisonio sokeno Martin Fayulu azabongo na meeting de vérité le 22 septembre na commune à Makala alors abengisi ba congolais nyoso ba ya na yeba communier ensemble par rapport ya message ya kopesa na peuple congolais mobimba. En tout cas waniza makambu o ezali mingi ba société na biso na katsamboka na biso et puis te biso loko moko relation ya ndeko Eliezer na IDPS na ba combattant IDPS ndenge nini parce que to moni que non honorable a commis un peu ko changer mo maloba pe a commis ko changer mo makanisi par rapport ya IDPS. En tout cas mbote na bino balandi nyonso ya bana club wa TV en tout cas bozé belé bozo na biso de partout à travers le monde fidèle abonné na biso ba char abonné na biso. Merci beaucoup pour la confiance et pour la fidélité na musala o to la bino pambate bino nde bozana pour to zala awa to la bino peut bino information qui to repé à solo pote bozala informer pote to analyser ensemble ba actualité politique mboka na biso le to za bongo ne invité na biso o boyebi déjà moi banda kala pe bo message na ye ezali bongo Sholé les grands combattants azali moko ya bayi IDPS Tshisekedi le kofi afati ndenge mo atolo ba le kofi afati donc on est comme si on na ye Sholé mbote na yo. Oui mbote na bandeko nyonso merci mbote pe na yo batu nyonso ba kolanda biso na bémission. Nous sommes là au service du peuple. Nous allons défendre le président de la République. Ce n'est pas qu'il ta personnalité mais ezali to monde na kati Félix Tshisekedi des valeurs républicaines. Oui, c'est un biso to soutenir. Yango zoma to soutenir. Abesole motune ezali moko honorable Mike Mukeba bientôt là basolongola e milité na ye na assemblée provinciale. En tant que combattant, Sangwana Tongo Yokiongo, on a besoin de gagner parce que le passé Golden Poyi vient de confirmer ça. Que honorable Mukeba, il faut qu'il y ait une discipline na Yoana. Bientôt la base Longolae, milité na ye. Analyse nous ça la papa wana. En tout cas papa Mpoyi vraiment merci vraiment. Elle n'a pas eu sabino question qui vient Mukeba le bien logo talene na miso. Amelini ni bokanisa na kokos. Amelani. Mais diamba. Biso to la vérité to kokosate. Mike Mukeba mimi batu na berer ebele. Pona mbonga Moïse Katumbi azwa. Na papa lokola moki ya marge berer na yake ndo finge ke mutu esala kamalamu te e moki ya pena kanda na ya zo isele ki azana sida nazo yebisa makamba solo tala degré abatwana Mike Mukeba o babenga journaliste d'investigation abimi na TV alobi ke papa mokia mutu esala ka bien te papa mokia qui est papa mokia candidat président de la République abimi pena TV alobi ke Mike Mukeba azana sida mais tozo kende wapi na mboka. Alors papa Mpoyi vraiment na bengo papa posa un pasteur sala musala wana wapi ke mboka o soki to bito banda to respecter vraiment ba principe ba congolais ba otira la peut-être ba combattant IDP ba pas combattant quand même talandenga bundi le lo comme bongo député provincial azaki combattant azalaki agent de l'ANER auprès des combattants wana Mike Mukeba ayeba ka makamuniti Tshisekedi azo sala akenda ko pesa Moïse Katumbi yo pe olingi ko loba un jour que Moïse Katumbi azaki combattant jamais. Qu'est-ce qui se passe avec les rassemblements pour être de côté Kabila? C'est clair.
rassemblement objectif na bango ezalaki ba envahir Tshisekedi wa Mulumba ba bomaye tango ba ko bomaye Félix Tshisekedi ya ko tikala ba ko luka ba kosa ye ba bomaye ba kasa Félix ya mona muke et ba j'assume ce que je dis ba participer na liwa Tshisekedi Genève ozomona la muka wana ba participer na liwa yo mo anteke non solo yo mukeba ya longwe la muka ba pe bino sous tort parce que ba ki état de droit mais neni ka ba député la muka ndi bazo kindara bazo kozalaka invalidé te ba député la muka bazo invalidé parce que baza ben discipline surtout bandiko yo ka soni ya batu ko appliquer constitution te to te kamboka yo moko yo ki oyebi ke papa mpo ya sa pasteur et ateka pas comme les autres pasteurs ateka vraiment comme un envoyé de Dieu otolanda papa nanga tanga lobi ke compte tenir ben discipline na biso to salani balongole ba immunité est-ce que mutaza président ya assemblée provinciale asa muta IDPS jamais ndeko na bango ya lamuka na FCC. Très bien abesole tomoni élément moko le président Martin Fayulu le 22 septembre oyo azana meeting munene na commune Makala meeting à vérité des urnes abesole tomoni ndenge ni Martin Fayulu sala ba plein na ye na IDPS so bank sabino te meeting wana pe le lope boye mboka pe éclater Martin Fayulu tia obeta plainte lamuka nde ba beta plein mais Martin Fayulu la beta plainte njile yaki yemoko non njile zaki yemoko te na kaluka yemoko pe kaluka so lobi kaluka wana lobi Martin parce que kaluka za muke moi terrain moko basket otondi si bato moni ngo batebele ta moni leader basali leader azobeta ba Sainte-Thérèse wana era avant beta ngo poto prouver bango ke biso to ba kolo Sainte-Thérèse po ba beta ngo lokola la muka Félix abeta ngo lokola yemoko président IDPS wana bolobela kate abeta ngo plein plus que bango ozolanda mais bango marié basali wana bake obeta wana ta moni Félix Tshisekedi akotiko sala jamais discours na Makala akotiko sala jamais discours na Limete akotiko sala jamais discours na Lemba Makala te pona ni Makala po eza commune ya muke Félix Tshisekedi eza mutu abatu il faut akende na ba stade martyr bana Makala baya bana Lemba baya so bo memena Makala bandaka bateko bukana c'est clair non c'est aussi un peu Martin Fayulu pe fois que basa des martyrs aza azo batu wapi akozo batu wapi tango zo mona Moïse Katumbi papa il faut rebisa peuple congolais ba yeba valeur moto na moto tango bake ko sala remise et reprise na Lubumbashi Moïse Katumbi azo bâton apesa na Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba boy kokende albi ba vantiro ngana okende te bazaibi comédie yo muto banda okende oselisango bazaibi ndake osala remise et reprise na Moïse Katumbi de papa Kyungu alobi nini abi vous les touristes banana zo benga ba touristes ba politiciens congolais à la muka vous les touristes tango boko yawa boyebaka ke Moïse Katumbi mutazo lié sabino Moïse Katumbi mutala tisabino ba politiciens mais bazo benga boye tourisme papa la politique c'est au l'IDPS à l'IDPS si vous voulez savoir la politique congolaise yaka na parlement de Bundé Martin Fayulu azakoya oui Nico Mayengela azakoya ndenge Prince Pengele bazakoya to boka ba okutu ba yeba politique te po français analyse muke mais lelo ba komi ko lega pe na RTVS ba lo ba politique mais tout le monde qui là Martin Fayulu sali IDPS bo sala na muté IDPS bo la que limité Sainte-Thérèse mais au moins Martin Fayulu sali volonté wana a quitté pas bana Makala aswana bango makambo etali mboka le 22 septembre cholé ils ko encourager pour kende mo liboso ko solona na bana mboka Félix Tshisekedi asolo na bana mboka ozolanda kosola na bana mboka ezelo kwa malamu mais vérité désir nde komi eloko nini ya mabe biso to ba vérité en tant que néanmoins que ça la sénégalais mais ça congolais selon la constitution congolaise on réclame la vérité des urnes na cour constitutionnelle est-ce que Martin Fayulu akendaki cour to akendaki te akendaki est-ce que Azaki n'a pas preuve? Toi, Azaki n'a pas preuve. Je n'ai pas de preuve, mais c'est lui qui m'a signalé que j'étais élu. C'était Abbé Cholé de la Sénouko. Vous voyez? Et quand on interpelle Abbé Cholé, est-ce que vous avez des preuves qui prouvent que Martin Fayulu a été élu comme président de la République? Oh, ce n'est pas moi qui a signalé, c'est lui-même qui m'a informé qu'il était élu président de la République. Allez, courez-moi vraiment que peut-être vous avez un problème de la maladie mentale et vous manquez de preuves. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est Félix Tshisekedi qui est venu avec des preuves, qui est le président de la République. Ndé Basali va investir président comme président de la République. Mais heureusement, il y a un journaliste, il faut quitter la place à Martin Fayulu, Bivier Martin. Tu es tenté de réclamer la vérité des hymnes. Où? À qui? À quelle institution? Quand même. Rôle ya peuple voté. Rôle ya publier, c'est la CENI. Rôle ya kata makambu, c'est la Cour constitutionnelle. C'est clair. Il y a un IDP sur sa formation. Très bien. Ndeko Sole, eza mutulement ebele, ba yimboka baza komi tuna mo makambo ebele. Ke mendenge nini bobundaki na honorable
Eliezer Tambwe, mais c'est comme si les lois propos naïe et comme il à la contre, il y a combat IDPS, Bacholé, Bayokason, comme il critiqué, Azamuta Lamuka, oh ils avaient l'eau moko ndegopé, il y a des pays c'est pas n'importe parce que à soutenir qui peut, il y a moko les Sphinx. Bon, papa Etienne, mais le autre monument va contradiction comme il belé. Limbisanga papa, ndege vient nga les na linga mingi. Ndenga za député national, aza député national ya IDPS to Lamuka. Mutune za ngai. Mutuna yo. Bon, ngape wana yo jour les vraiment que nous n'a tout n'était pas de expliquer ngana. Aza député, il y a des questions té. Na lingina zo explication en tant que meilleur journaliste d'investigation. Tant azo siéger na assemblée nationale. Le col député a IDPS to Lamuka. Sunga ngana pardon na. Bien ko le ngai. Ah, c'est que député à Lamuka. Donc Azamuta Lamuka, Azamuta IDPS. Et là ils ont prouvé parce que Aza député national na compte anini, il y a Lamuka. Donc Azo bundane na intérêt anini, il y a Lamuka. Il faut dire la vérité. Donc, quel est le problème? Via les aides, d'abord c'est la démocratie. Place à mon Mabe, il faut le baguer, Mabe Zali. Mais Mabe qui est à l'encontre de Mibe Kwamboka. Si on est à l'encontre de Mibe Kwamboka, on est comme fautif. Bon, c'est ça le problème. Abbé Cholé a fait 15 millions de dollars. Bando kebele à la mouka na ba télévision bazo senga na président Félix avec un peu kotinda mais c'est Fidel Kamere na instance judiciaire pour akende ko samba pour te vérité à solo yebana yo étant qu'analyste au moni on ndenge nini tant na zo biso ke batala mouka ba yebi politique te ndimelanga tant on vole ça est-ce que ça problème ko yebi sa président république tinde na justice ça c'est quel pays donc Martin Fayulu a président république nga gérer de boy ba memela ba komba bata memaka na justice ça c'est quel raisonnement muto ayibi mbongo ce que ça réellement aujourd'hui sa président république et même la justice. Ça c'est quelle compétition, c'est quelle manière de voir des choses. Or que le président de la République a expliqué au peuple congolais que moi, dans le régime nanga, il y aura la séparation du pouvoir. Et selon la constitution congolaise, la justice est indépendante. Et vous voulez de même mise du président de la République. Bino moko batala moko bolingo ça la Félix Tshisekedi comme un dictateur ou quoi? Au nom de Jésus Félix Tshisekedi est un dictateur, à côté à la démocrate. Nous devons respecter la constitution. Est-ce que jusqu'à présent Martin Vital Kamere a yibito a yibité. Et ça problème, il y a un inspecteur de finances. Et ça problème, il y a un parquet, un procureur. Va procéder à une enquête. Vous voyez que le procureur a la banquette en coulisses ou officiellement comme ça. Mais chef de l'État, tu as pensé qu'il y a un peu de la Baba mais Vital Kamere a aussi décision qui est non bâti comme Kambona. Il y a un monde qui est flou et ça n'a moi qu'à dossier wana. Flou et ça té. Yo mo yebi ke IDPS azo bunda pour na respecter valeur à peuple congolais. Toko linga jamais muyiba mongo salemi. Ata vena biso caméra zaki muta INC zaki muta IDPS. So que zalaki ya solo ke ayibi yango to linga to teleme banda lelo tilobi. Mais il faut attendre des services compétents ba prouver que vos les a pour arrêter les gens. Zo sala musato ba sa su musalati. Basana ko sala musala. Musala zo salema. Je sais pas ça musana e. Jour au bato ba ngona na keno muyibe salama ki vole zalaki. Au moins il y aura des gens qui seront arrêtés. Hollande. Mais là, on a un boy qui est président de la République. Ça, c'est quelle conception? Donc, attends, Abbé Cholé na bouquet l'eau à la cité, bon, les gens ont fait président d'Abbé Cholé na justice. Ça, c'est quelle manière de voir les choses? Abbé Cholé, merci. Tu as commis la émission Nabiso, mais ça, nous avons beaucoup de rebelles bazozela. Ils allaient été le président de la République bientôt la qui est en Amboka Bruxelles. Mais ça, la délégation ba congolais de la diaspora, oyo déjà baza ko se déjà ko se préparer. Poté ba benganaye sur akitina mabila na Bruxelles ndé ba beta autorité mususu yepede azana liste. Alors présent a rokitato rokitate ba robeta to robeta été beaucoup les amboka papa yo binde ba kengo ba betama oni à la même ba betama alors présent Félix passe pe na 1000 chances pe robetama pe kuna ba combattant wana kengo soka botama po aza polonais Kabila so balinga ba bete po balobaki aza Rwandais ngate Etienne Kabila tanga yena musolea papa na lobby que vrai fils a Kabila nga batute Osolanda. Bah, tu sais, mes gestions mais Félix a servi gratuité enseignement. Soda, kolala na kako, kolona matela, mouné na gozinda na kati. Ozoland. Bana bako tanga na baba malamu. Ozoland. Fonctionnaire les lois comme Simba, $400 na fin du mois, début octobre. $400. Ozoland papa nanga. Si on va retoucher Félix Bonanine. Bakane la Félix Zendimelanga. Ce n'est pas culte de personnalité. Mais le problème c'est des abato bazoa tago tanga kela cité. Nani wana bato. Bokechu. Dans ce sens, problème Bokechu. Nazana problème na Bokechu te. Mais Bokechu ne muta ko sala ba vidéo wana. Hein bazo benga bango ba résistant. On est tenté de résister contre qui? Parce que biso to résister contre Kabila, to bengani Kabila. Bango bazo résister contre qui? Est-ce que muto bazo résister? Asa Belge to asa Congolais. So asa Congolais oye na Congo, on résister contre eux. Nazo biso salo ba préparer ki pona yamba Félix Tshisekedi déjà qui a 2000 personnes na Bruxelles. Mais les gens qui sont diaspora congolais aux États-Unis, bah quitter à Bruxelles près de 20 000 personnes.
bana koluka salle il y a plus de 20 000 personnes au place Félix Ayamba diaspora donc mutasimba fatia azate ndimela nga ça sûr oh papa sécurité ça mise en place na royaume Belgique pour ceux qui présent kiti wana ba yamba penza le débat ba président c'est dit ezana sécurité ba militaire té Félix Tshisekedi ezana sécurité populaire Ozolanda biso to konta sécurité manduki té parce que manduki ezako sécuriser bato mbele Kabila longo na pouvoir té mbele Mobutu akufa té biso za sécurité populaire wabike bande omo bana proposer nga peut-être moi passeport déjà le sombami on a yo nga déjà sombami na ngonde omo atindelinga yo matakuna ba préparer ba bina kita mais yona yo kaso ba beta bino nga ba beta ngande ni vraiment Kabila kokinga wate Mobutu kuta kufi ba les deux personnes et bon be ko chikuta ebi ko le conjuguer verbe être na temps présenté so le wapena na pouvoir que tali caméra penza ba na club wabike non yo so kiti na Belgique to na Paris ba simba ote mais nga kutu so na kiti na Paris to na Bruxelles ba yamanga comme roi moi na Félix moi na IDPS comme roi je vous dis preuve à la puissance ce n'est pas de l'orgueil oui qui bamboka mi baleza pe fief Martin Fayulu tonga kina osala tourner zaki ba plein zaki nini Martin Fayulu atikala ozana fief te oko c'est la vie bas makamute via zo luka moye aya kozonga na IDPS po bati ata moko ba ya chef ba entreprise yo sikoyo ozo luka moye compliqué makam via zana fief te via Martin Fayulu zana fief te problème c'est la diabolisation. Oui, que Jean-Pierre Bemba a un poids politique. Il faut tout la vérité. Plus que Martin Fayulu. Non, le ministre Martin Fayulu, qui est solé Martin Fayulu, les Andes, il y a un qui est incapable de faire un meeting à Sainte-Thérèse pour bateau bazako la nena comme Jean-Pierre Bemba balongwe. Bateau bazako la nena comme Moïse Katumbi balongwe. Maintenant, c'est les leaders locaux, il y a kokende ba makala ba kan luka ba bumbu. Aux Hollande. Donc, les leaders, ils ont vraiment cirqué. Bah IDPS président Fatia Lubike 2023 a bécho les candidats. Il y a IDPS. Fatia tient vraiment le beau. Martin Fayulu gagné. Mais sur les bandes que Belé bazo regretter le comportement président Félix. Quand il a été Martin Fayulu a sali bongo compassion na bande ko ba bomi ba na Sud-Afrique. Mais le président Félix va monité à monanité message moins mais au moins Martin Fayulu a compatir na bango comme étant un vrai Congolais, un vrai président élu. Alors essaye de nous passer na IDPS ko loba papa journaliste François ko compatir na batu ezali hôtel na eza na Gombe lokola ba Sud-Africain moye ba bimezate azu hôtel na ya Gombe po yibi pe monga l'été belé te ya yibate ya une opposition zela na episode ko zo ba ya yibate tant on discuter ba corps ya Saint-Sylvestre André Kimbuta kota na kati ya salle ya interdiocésaine abi Martin Fayulu telema pesa $35,000 nanga na plein air na kati ya salle vraiment tel Fayulu telema na lo bema basolo tout na fait André Kimbuta soki lelo avec André Kimbuta bima venir pour na Martin Fayulu a payé $1,000 ba corrompa na $1,000 pour Martin André nazo lo belo makambo na mona mais $1,000 ça mukie pour na Martin Fayulu pour na yebise que valeur amutu te au comparer valeur amutu Ozolanda ba corrompa na $1,000 pour biso no peuple congolais ata via da bomole ataki mutu IDPS c'était meto monaki entre André Kimbuta na Adam Bobole malgré ce sont les oiseaux de même plumage mais vaut mieux Adam Bobole que André Kimbuta muta bimisa André Kimbuta comme venez za inani Martin Fayulu moyena quelque chose un grand corrupteur Martin Fayulu deuxièmement tango tokei makambu ya Genève yo landaki ba témoignage ba nenité ba utiliser que le colosa frère bosambe la place mona Félix Tshisekedi pour bemba zo banga okota na chambre Félix Tshisekedi Moïse zo banga bazo mona leader charismatique ba jembeli sima Martin Fayulu le colosa bosimba sambela que église mona Philadelphie osana ta kokota na chambre n'importe quel ka Félix soki tozai na bamboka lokola ba Maroc bamboka lokola ba Tunisie Martin Fayulu mele ba lukai ba bomai na peuple ouais parce que ça sujet malheur ya peuple congolais toloba makama mabete. La Constitution donne un mandat pour le président de la République de 5 ans. Mais il faut que la Genève, parce que c'est l'accord mandat à combien il y a 2 ans. C'est pas moi qui n'ont Kabila aux Arabes la majorité à Parlement. Non, 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 non. Quand Kabila a la majorité à Parlement, il y a des peuples congolais. Il faut aider les peuples congolais conformément à la Constitution. Qu'est-ce dit la Constitution sur Kabila a une majorité parlementaire? Il faut aller faire la coalition. Au lieu de mandat à 2 ans. Bon, même la dictature Namboka. Aux Hollande. Je m'excuse. Tant que Kabila a une majorité parlementaire, selon l'applicabilité de la Constitution, il faut faire ce qu'on appelle la coalition, conformément à l'article 78. Et eux, que Kabila a une majorité parlementaire. Yo dissoudre au suivre mandat il y a 2 ans. Ça, c'est conformément à quel article de la Constitution? Très. Aux Hollande, très. Mais tout ça, on a un sujet dans le Sud-Africain. Le Sud-Africain, peuple congolais, matin, il faut que vous ayez récupération politique. A diaboliser le peuple congolais au Bazakuna na Soudaf. Aïcha bango talanga na ye mais ye ayete. Ngana za président li mais ya za président li te. Bonza mabe.
mais akeko diabolisation pona nini eza likambo ayi mbongo leta o ayiba na ba corruption ba pesa yi o Moïse Katumbi asombele ba veste ko pesa ba mbongo atambola na avion veste c'est parce que alata veste aki député alata veste moi mingi et bon ba veste alata qui sera azaki député na o alati azaka candidat président ekokanité et ça va falloir différent il faut dire la vérité aux Hollanda veste mais quelle veste il faut poser la question quelle veste aux Hollanda non il y a veste aux Hollanda par exemple Baba Kyungu na Katanga Baba Kyungu alobaka nini alobaka boy vous les touristes abengi Martin Fayulu F Bazaïba bateau nyonso bakenda pour na sala remise et reprise na Lubumbashi abengi bango ba muzitu abengi bango ba touriste abi boko lia na hôtel ba matungulu boko lia na mbonga Moïse boko lata na mbonga Moïse azao la sabango donc au Martin Fayulu kenda sala na Soudaf et sa diabolisation trahir les peuples congolais mais le problème ce n'est pas d'aller là-bas pour Martin Fayulu sur akine kuna ke kufa na peuple congolais lobi batobola ki peuple congolais mo miso na Afrique du Sud Martin Fayulu faut abima peuple banga peuple tobola na miso pour ake pas kufa na bango mais à qui était pas batobolo mis sur la place de la banque ponani c'est de la diabolisation de la sorcellerie et wana nazo assumer ce que j'ai dit Martin Fayulu est frappé sous la malédiction à toi qui est à Genève malédiction on ande yango ezotambo ça à faire n'importe quoi. Merci beaucoup Bandero Balandia bana boa en tout cas bosé beli bosona de partout ndeko sole tozala ki na invité na biso ya lelo tokomi lelo na suka ya émission na biso en tout cas ndeko sole otali caméra pe opesi maloba na ya suka na baimbo ke beli bazotala de partout na bana club.com et puis yo pour le site message ya kitoko pour na bana club.com chaîne na biso yango yo ya bana IDPS mais lukela nga pe ba Prince Pengele po ba lobaka trop na ba TV luka vraiment Prince na niko bazala bango mi balenga ngamoko donc fara wana na lobato banga bango te bamela te bayebi politique yo niko za mettre avocat soko yebi ka za mettre avocat ngana yebi que politique mangande na formé na parlement de Boanjil kendo otonai na yebi c'est politique et la politique ce n'est pas les droits de l'université de Kinshasa la politique c'est l'IDPS parce qu'on ne peut pas parler de la politique congolaise sans citer le nom de l'IDPS na moment Mobutu ako lia bato na mino il faut être un homme pour na ko bimolbi que Mobutu non où était Martin Fayulu où était Prince Pengele où était Nico Mayengele où était Moïse Katumbi où était Jean-Pierre Bemba moment Mobutu akolia mulele na mino mais Tshisekedi lui non à la dictature tika eza droite so ezalaki droit derrière Kabila il y avait des professeurs en droit des professeurs constitutionnels mais Kabila bima loba que je cherche 15 bons collaborateurs azwa bangote la politique c'est l'IDPS en tout cas sur le mot de la fin vraiment botika la malamu mot de la fin ezaka bokita na Bruxelles président Zokita boyamba président de la République démocratique du Congo plus que les rois de la Belgique. Parce que c'est plus important plus que les rois de la Belgique. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu maudisse tout Congolais qui ne comprennent pas Oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bandero Balandi yabana club.com en tout cas bozaki baike bolandi biso travers le monde pambate to pesibino mo makanisi ebele papa ba sujet la société politique yango wana to sibino na boya liboso ezali bongo honorable Maki Mukeba Inkoso jusqu'à présent bazana posa penza ba longolae milité na ye le président Martin Fayulu aussi pe azali pe na meeting le 22 en tout cas wana ezali mo ba élément mo phare peut continuer toujours ba sujet pour la savoir toujours information ça va continuer à Katamboka na biso parce que babilo congolais belé pe ba congolais pe belé baza toujours passer au tala que non gratuité enseignement ils sont vraiment affectif na Katamboka na biso. Merci beaucoup na Francis Wala derrière la caméra, merci beaucoup à mon boss de la nation Soton Banda, à Pichu Mangaya, à Berger Junior Kabeya et puis à maman Aimé Line Makengo na Irlande, maman merci beaucoup. Merci aussi à trois fois German Papi Koulungange na Londres et à maman Emily Nzemba na Londres. Quant à moi je vous dis un grand merci, bye à la prochaine.